sur ma casse. Likambo na culture na biso. Ba valeur na biso pendenge ezali. Système ya croyance na biso pendenge ezali. Pendenge tozali kotambisa leadership na biso esengeli toyebaka yango malamu. Soki totangi awa likambo na culture. Na mokanda na Genèse chapitre 11 verset 1 à 8 na kotanga nyonso teme na kolinga kolakisa kolobela bato na Nzambe boye. Omoni na tango moto bato bazalaki na Babylone mokili mobimba ezalaki koloba langue moko pe bazalaki kokanisa ndenge moko. Culture wana ezalaki culture oyo Nzambe nde azali na likolo azali na centre ezali moto te. Et puis comme ils étaient pas éloignés de l'Orient, awa bazalaki na place mo babengaka na pays de Shinar, na plaine de Shinar. Ceux qui botangi yango na nini bokomona ngwa bien. Et puis ils se dirent l'un à l'autre, faisons des briques. Oti mono alebito sala la brique. Tout le monde moto, et puis ba brique comme un la pierre, et puis tout ça la ciment. Et il dit encore, alors baptisons-nous, tout tongue la bisso, un tour dont le sommet touche aussi au ciel. Mon ima kanisina mon. Nzanda sa salinyoso, mais moutazo kasiko nini. Azong paya idon yalu kanzam. Alors nous avons à ça salaki yo à ça équipé yo. Siko qu'est-ce qui est là pour y ça et puis nous avons le Bible. Ali bataou ba le Bible. Tomi sala kombo. Ba le Bible, tomi sala kombo. Ba le Bible était afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et yo kam kola nkolo tamba yoki ayoki bakona bazako alobi na bamoni na lobi bon ngai nkolo siko na kiti siko na ville wana na ikotala ndenge moto alingi ko déclarer babengi indépendance na Nzambe alingi kozala dépendant na Nzambe te alingi kozala na indépendance de ce Dieu là asala oba kobenga philosophie na ye a créé Nzambe. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Nzambe a le Bible. Voici Bazalaki Batumoko et ils ont tous une seule langue. C'est cela qu'ils ont entrepris maintenant. Rien les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Mani moto Nzambe a tellement kanisi na moto esprit de Dieu pas ya moto akanisi alita moto ona salaki tala moto aza koyoka te tala moto ndenge ya ko Nzambe alobini allons les Nzambe wana ezalaki allons alobi ngai te alobi allons Dieu le Père Nzambe le Fils et le Saint-Esprit Trinité ya Nzambe décidé alobi ke tokende to confondre minoko na bango afin qu'ils entendent la langue des uns et les autres. Et les Nzambe, à ce moment, la place où on est, ayaki ko panza bato. Si ko tango muto panzani, c'est le problème de culture dans le pays. La place où on est. Au moins, les logoyo, tozali bongo, naminoko à peu près 6009 différentes langues, peu de cultures différentes. Il y a des peu de commis na 8 sortes de montagnes.